Boye ba mto abo ma théâtre ka mingi te boye ba e boye ba e mto penda bomi théâtre bien boye ba e boye ba e boye ba e ma bloka kinga to tepe ki bloka inga o makambo ya be mission ucho le kana ki wana nde pa benga nga to solo laki après ko solo be mission nde na mona ka effacer ba voice sur tindela anga ma to pa tindelinga ba voice a face façon point esika moko to na monike ona lobaki top bembela yo kufa nyama na yo na ebi oboye top makambo sala bona ebi yo ona ngesika moko na fingi ngato to sola bien ti na so ndako pa na zo yem ta tindelinga ba commissionnaire wana tant to uti lubumbashi na maman olive poto kabwana to la chambre ya boko te zaki propre to kaboli 1h du matin amsuna lobaki mutu abota edika mona moni tinga net na aboyi ndena sina boti sabna komi mukolo bongo na zo rankine ya Sabrina tena la tango na nzoto na camarade nanga non c'est ça la maté na ko kanga menemi na camarade na ngate pona buzoba mo Sabrina salaki le réponse ngeza kika ke maman edike mona parce que obota yango ne likama mabe yango wana to lo bango boye binemi obota mi lelo to yebango plus tard to yebango plus tard to luka ndoki atendoki ka biso moko mais oui to luka ndoki libanda poani ndoki biso moko ba tu ba ko bloquer nga ba olimba oui je te dis ba ko bloquer nga ba olimba ora na ngel tungisa batu eti pe maloba no ya mo za pe mama be ya so benga nga be mission te ponga sko maloba nga mabe ba mabe wana ezande vérité bolingi mutu mora ye na libanda lo ba makam susu akima émission pour ko koloba émission te mais libanda lo za mutu mabe ko lika batba lika émission seconde Gabriel ba bongo aloba polele za vérité le kambo ya yebiti siko bomona ngwa shoka abato ata otangi nga leona lobby to kana tenga pe mananga na sali peka mutu te lokwa mutu za nzambe te biso tout okutana na mokili na musala nna mutu garder distance na to za bombo so na bani na ke fuka ma fenge pardon na dodoko to za ande ya sepeli déjà oko bloquer mutu ya sina mabe olingi esu pembe noté pembe noté attention les personnes mbote za ya semblant de tout personne pembe mbote tout ça ka bon ti liboso bona eba na ngate ke bloquer na ke kana pese mbote na mbia kande na yamba kai nzoka na motema asa zo ba distance mobo ce qu'on est na bien ngobo ngapa garder distance. Il paraît que même c'est pas bloquer bande wa groupe na boye baté na strenda na yo za na ye o mino bo ba ko za na yo wana boye ba pe mwanda mo te to beta kama sola batute na SB ngom so hôtel biso na tournage toza ba site te batu ba vandi boye pena bo vandi bo bandeli batu ti bo sisi bo kana komba batu te batu ba bimisa batu ba songi son baba songi et pourtant pour moi na pe etam so ba kanga ndoki ngo mwana loko akoli mbongo na ndoki ezala te bon moi nga tenera bien moi siki to le baza ko accuser pe maman Thérèse parmi bato yo basali bakan oyo balingi te lelo mutu aza ye moko naître balingi aza pour ou contre mutu nde wana kimia baza ko accuser pe moi trop bato babandaki on bon ba bima baloba bato babandaki on ba bima baloba ngai te ngano zandeni ngapo na fai shona ngo komo babo kizenga kena poneba ka bato basekanga o bona boile le bato basaba kana bango bapona pe bakote na bango ti artiste ba longo ebele pona matanga ya Gabi balobi ba sepela kana ye susute po a choquer ba ndeko ebele nde ba milongwe na bango déjà na groupe wana pour que lobby a choquer bango les susute et puis bali ba ko contribuer te ba ko ya pe matanga te yana bango akunda maka mais pona ko kunda yana bango ba somba sakia na libulu na makamna bango ata ba kité po bandeko mingi ba ko lobaka ke a choka ka lokwa yo po choka ka batu na choka batu te lelo 7e baga batu na lobana ngango bona ndo bandeka lo mo lelo bane on lobby na nganza ba 7e te na nganza mbe na ete lelo ko koza na ebongo ndenga zali na pe na contribuer le côté na vie na ata to so to ba na maboketi hypocrisie bo mabiso nanga neti bo nanga na hypocrisie maso demato panga sala nga hypocrisie pa yambi ngai nzoka motema sa yina nga blokanga ngoma ngote hypocrisie bo mabiso bato musuba kufa na poison sibilo poison bo yambi yo yake sukwa maboko ebe ngote siko yopo ko se méfier na likamba na sina bikoto yo mutambo ezana moyena simba ngosusu ezate
to fa poto oke muto ibi ke muto so linganga so mais non ke ça ngwa na kona ken ba ba mona biso na misu to so la te to garder bongo elo ndeka kufina likamana na mutema beto yo kufina likama mutu ozomona te na kate mo elo la teli felo te nga ko na bandana nga mutu mabete na ko taka lola mais na trop pembe bato nde balinga pembe te balingi tobomba kaka mabe yango moi tozozwa ba problème mais so tozoloba na pembe tozwa na problème to comprendre ke likambo eza nango normal esimba te mibai kitoko bana théâtre oyo balinga yango baderange yanga ti nde towana moi ya lelo oui na olinga bango te baza na jaske nga nde nasala baanalyse nanga baza na basi moko babimaka na bango na théâtre bazalaka oyo basalela bango bazuwa ti lelo bazalaka yo siko soko ozwi bando bimane mwasi oyo akomi so na rankine na ye bazwi mobali moko ya théâtre babambeli yo mais osala yango te wati na koti yango na théâtre mpe ya son ame susi bantu mutu akotisanga ouais ozaka na babo souvenir mpe ya susi ebele bani baloba biloba aloba ebele ya ebele ya ebele ya ebele olobaka yango te obomba tata alobi susi aza su te aza te siko lelo olelaka ya makasi bon souvenir nga azali so na 15 ans nasombi elamba nde nasombi bofa nasombi na suzi ka ndenge nga asombi so esuzi ake somba monika osuzi olata yango nga na olata ata abebisi eloko na ye oloba te nano obebisi eloko po anini ata ye abebisi yanga na oloba kuyi teke obebisi yango po anini na eloko moko alobela ngai mais so mpe nazala sage nde tokóma bongo te nana moninga nde ya boye bana abotama meya masanga te so esuzi ameli masanga makasi misungu ngamna banda osopa ngo mama omeli trop ozomona nga suzi osaelenga crise na victoire Mama, if love is crazy, love is funny. Na Pessimino Mbote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, Eza plus 243 89 72 32 229. Na Pessimino Mbote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue Kombo Nango Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone à Bisso, pour na bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail mon sous, Eza plus 243 89 72 32 229. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est Sato Babango, avec Yves Ipan, ton directeur d'info, la frère de vaincre, plutôt j'allais dire comme ça, la frère de vaincre, la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo DSA 40. Voilà, nous sommes déjà avec Maman Thérésia Anna, tous les awa Togo Solo là, et belé par rapport à l'actualité. Merci à toi, Mikaba Jinde derrière la caméra. Merci à Poupon du Bona Kata Canada, mon ami Bambote Belé, qui c'était mon le futur, et sans oublier mon grand frère Yakati. Jean-Robert Kalala, les savants de la RDC, la force Kati, mon thème, il y a Maman Nicole, Maman la parfaite, à Paris, Bambote Belé, la Bilivum Fondation, Tosunga, Veuve l'orphelin et la bonne sanité, ma maman que j'aime bien, Maman et ministre, mon thème, tous pépélés à Betelo, Maman Likelemba. Voilà, tout petit mot déjà, et pas il y a Maman Thérésia, bonne santé, et puis il y a Moussala, il y a Théâtre d'Osala, ça évolue très bien, maman. Oui, très bien par la grâce, nous sommes bien. Nous sommes qui était bien. Nous sommes très bien, nous sommes malades. Voilà. Journal Lelo, ou l'émission de Moussala Nayo, bien fait, Lelo Bimagité Po, il a pris quand même pendant la journée. Nous avons Canada, ou après, nous avons côté Masolo Moussous, nous avons. Ok. Les abakou que puis santé à Mams. Bango tout très bien, Mams. Ça va bien, Ayaki. Déjà, pas ça, derrière, nous avons ma belle. En tout cas, merci Mams, na ba cadeau, mais les biso babakou dayo banana yo. Merci beaucoup en tout cas Mams, ça va très bien. Puis babakou nous sont partout na yebi que ça bien. Voilà. Merci Maman Thérésia. Batebe la ba penza moi parcours ya Maman Thérésia té. Le tonto va na moi histoire na yo, actualité to royal na moi sima pour que pe bande wata la biso ba mekapé koyeba parcours nini Maman Thérésia sali na musala oya théâtre. Alors en fait Botama Maman Thérésia botami a koli wapi moi histoire na wana pe sunga biso et puis otangi bakela sinayo n'école nini. OK, Maman Thérésia azamona lemba. Maman Thérésia botami na matete na j'ai 10 ans balungwe ba lemba na parcelle familiale au papa Sombaki na lemba. Ndeto yewana na koli wana na baleli wana na ouais lemba salon aussi bypass na baleli wana. Et puis des volets maramingi na salika wana classe nyonso donc oyeba makambu nyonso ya vie donc eza ke neza vraiment mon alimba na bypass wana sira Betty arrêt Betty et pas na biso wana to koli wana ba bébé mputu ba ya Marie Sandra to koli wana place moko donc eza esika penzo bato ba koyebelanga wana matete na longwa ki mwana muke makasi ba ebingati voilà na sa Betty na ngai na zana D6 na tangi na mingi te na za D6 na D6 voilà voilà ba misu pe baza ba universitaire mais sagesse ça moké voilà donc na D6 on nzamba pesa nga pona suka wana yango wana voilà autant une école nini et puis lelo soko botala ba ami oyo tangi na bango est-ce que lelo peut pas célèbre le ko yo et soit tu peux monsieur Bagoza appelé ministre monsieur Bagoza appelé le footballeur makasi Bagoza appelé le star le rôle est-ce que vous en bandé quoi bon motanga na classe non ba mina na tanga bango en tout cas na retrouver ta moto na musana nga to moko na yeba ya za place boy to ndenge nini na ebika ba kamera na tanga na bango bazana bango
ba musu to kutana kana pesi Angel Kimbeni Mbote place azali na pesi Serge Lusenga maza na bandal Mbote ba camarade musu na yebina tanga na bango to kutana ka to yebani ba musu pe na perda pe bango mais nebi ke baninga to tanga bango bazali on école nini. Voilà, natangi école primaire nangai, natangi on lelo bobenga ngo kan Kabila Kamobutu, natangi na Kamobutu, natangi na Bumba Mwaso, natangi na école Baumbu na Matete. Voilà, na eko zo diplôme nanga na Mokengeli. Voilà. Alors, lelo sokotali parmi bami oyo kona na bango ya musala, plutôt j'allais dire comme ça il y a classe. Alors, et comment ça s'appelle un mauvais souvenir, tu peux un bon souvenir, vous regardez les lots, vous vendez, histoire de la classe, na salara boye, pour que comme boye, nga ba salara peu boye. N'habitez ce que vous avez bon souvenir à ma casse à bongo, il y a raison que c'est seulement histoire moi kala, ceux qui peuvent bêta kayo moi, pas de discipline, pas de discipline, inde va faire. Bah histoire pendant la classe, ezaki bo en tout cas, na bossa na nyoso, na bossa ni vraiment. Ça fait longtemps en bas classe hein. En tout cas classe na bosana na ko ba muke parce que na ko ça autodidacte c'est trop dur na ko tanga 6e soir na za de ya mukolo na ça appelle ya théâtre ezali ka sona koti na salle wana batanga na star en tout cas na ngai na kima mais na pesi profe na biso Mathieu Mbote en tout cas encourager anga makasi sona koti ka na salle de classe bano ganga na ko linga na bima abenga lobi so landika nde ba okumi so kota na salle de classe otanga 6e moté pour na kata na nga classe avant na Bali alors papa bana nga kufinde na yoka après na 2009 na ko jugé bon que na zoata diplôme parce que na kata après classe na 6e ndé na yoka ba sentaki bien au bala na bala vraiment ba parents nga ba lia oui maman nga penza Anastasie Mbote alata pa yaki mbundi papa na nga pe en son âme ana clé kanda alata pe na ba costume penza ya solo don na bala penza mwana ba balisi na âge muke na ba 20 ans de na balaki 20 ans ndé jaki okata na kata voilà na ba ne ba si je me trompe pas ba 91 ba année blanche mo be salamaka voilà ba on ba pillage mo ba ndo sa ba classe do kata voilà kata na pe aller mon ba na pa ya balinga na kinanga après tant pe zamba ko benga ende na jugé bona zongela nga classe na sala 6e na mokengeli bandara depuis première 6e primaire mais soir aujourd'hui certificat passé première ti ce que moi qui étude nous avons pour que continuer université même soit mon université on a sous son signe on a des 6 na fandi na nga zamba sa kinga pe grâce na yeko bima na 57%. Non, autodidacte c'était classe na chaque soir. Autodidacte zaka beaucoup si ba kombo après bosser l'examen d'état. Mais ça pendant que chaque soir, chaque jour à partir de 18h à 21h. Tu le bimi pe mumtaka so ke université. Mais tout que zo tellement nga ko ndima te. Après préfet na biso na Mathieu ndaye ko pesi ko encourager ngabita ba batu msusu mona wana tami tuku etemela ba ko tana ba classe bosa ba 6e. Kolanda telo ko célèbre ba bengi ba kumisa yo o ka sonyo kimi en tout cas na kanga pe motema merci na papa Mathieu na mokengeli mta encourager nga pe na se pe zameli tana nga na ekolonga voilà kokola na on a quartier est-ce que maman Thérèse a conflictuelle na bande kono ya quartier makasi ba bébé Alice Mputwana na biona za camarade nga okola yana ngai Hélène azape na États-Unis aza yana nga ya quartier yana nga Sandra yana nga quartier lingenga o basketter za makasi beba lingenga na tourbillon yana nga vraiment quartier na pesi Mbote donc biso to kola na venir na biso to kola et pas na biso te ba te kindo kizalaka non lié pas ba bébé ba Sandra non lié pas ba lingenga ba lié pas na biso ba made ba lié donc kindo ke pas ça quitter to kola le quoi bana esika moko mais tant to kolinde ba bali ba ke poto ba ke boye afine soni ba te ba kenda poto yango wana sko ba ya ka tout ça la paix ensemble donc to ka bona tête dans un problème maintenant mon côté est-ce que kola ina mo ba conflit to pe na moi impolitesse et l'autre côté ya baleki na ye leki ya bayana ye to kola très bien ngaku to batumsunde na sabo ba mona nga ba usapi na théâtre ko na sala pe vendre na ngope batu ba kama kamwa mais ezaki nango eloko na sepela nango depuis kala
nde na sai nanga ya ele ngula ya ele na tanjo ya bisanga za États-Unis aba yo bena mutu sa tete nga bien na sananga na sananga sans rancune sans quoi to connait absolument très bien. Est-ce que maman Thérèse a connu chrétienne? Oui, non mon prophète en clé quand d'après à son âme dans le pas on a besoin de l'église et ça place nga koleli. Oui ba pe ko limbisa ninga so ili kamozali. Bon non limbisa nga muninga so likambo ezana limbisa nga soki na sepeli. So likambo etuka nga makasi na limbisa nga te. Mais pourquoi pas aux amis temple abeta bato fimbo tu vois ça ni abeta fimbo pour bato nzambe pour ba bebisa et bon ce que tu nga bona fa nga bo mutu abebisa linga bon kana limbiso po mabo hein to garder na biso ka ba distance mais ce ko kufile lunde ko kufile likambo na mutema beto kufile likambo mutu ozomona te na keiti mongelo la telefelo te nga ko na bandana nga mutu mabete na kota ka lola nga kota lola makasi mena kanda tena na kanda mutu tenga na kanda nga na kanda mutu te nga ko na lukana nga mutu problème tena kota na nga lola nga za ka ba question na ba réponse na nga ndem to kilanga pour makamto mena za trop pembe batunde balinga pembe te balinga to bomba ka mabe yango mutu to ba problème mais so to lo ba na pembe to zo problème to comprendre que le cambo ça non normal nga za na problème mutu te voilà lilo poko master et bandaka ndenge nini moi histoire na muke pour te kokota pe na ba détail mususu mais to kena moi histoire na muke mama Thérèse pour que lelo koma moto aza célèbre oyebani boyebele musalanga bandaki ndenge nini et puis na ba nini ni na poussa ki vraiment sala musala théâtre moto ko pousser nga ko sa musala théâtre c'est trop dire nga mona sepela kinango parce que tango wana nazo fanda na motel fikina le pang na nga motel wana ifika papa bana nga tikara ngai na mona papa Denis les si pasteur à pétage hein comme le pasteur à pétage voilà la motel fikini ya saka na wizele nga saka na simbushi na moni azo sala annonce ya ko recruter ba tout ba ça théâtre comme na zaki na nga bando fanda nga monda kunene et puis bana ba saka no mikie na préféré na kende ko s'inscrire na mbela na na théâtre donc papa tiki yo boki nous ça papa koufi déjà avant papa koufi déjà koufi na ma fanda na personne na kaka na belle famille na c'est mec qui va boculer te ba boculer ba na Équateur na saka te na ina c'est mec na moko azaki petit frère na na grand frère na parti kabiso déjà to do fanda bango wana te bani on dirait ouais Pierre Richard Azana grand frère n'est pas yaka kufa après to do fanda wana allez ndena kindaki na solliciter kuna pe na soli pe na semeki na mukolo habite un problème te so na ka pour se défouler et ça un problème te na kipe na kutani na Raf papa Raf le kuna pro wa aza réalisateur mo munene na zaki tango na ne pas na papa Denis Lesi ko saba makamna bon na kutani na papa Raf na solo li na ye ba l'accès tout le monde a l'accès bazaka na ve mo munene un certain vendredi bo ya ba 2001 voilà 2001 na kuta papa Raf to solo li na ye a pesinga adresse ce que tant a pesinga adresse à Lemba mais c'est papa Raf mais on dirait Denis les c'est op sa adresse à Bon Marché habité ba répétition et pas na yenda pesinga adresse à Bon Marché mais ba répétition to sala ngo na Lemba entre temps on a des papa Denis pasteur Denis les si va travailler en collaboration avec papa Caleb Tukebana bakabwani voilà bakabwani c'est que pasteur Denis Lesi batune ba répéter na Bon Marché bata présent ka ba répéter na Lemba sikoyo allez papa na compte ya Denis Lesi papa Rafa a détourner nga on comprend a détourner nga mais na mona ngo za ra nzambe peut-être que so na kenda pe kuna na ngana za na za lelote voilà donc nga na tuni papa Rafa mais no ki ba bi ki to répéter na Bon Marché habité mais ko répéter na Bon Marché te et ça na Lemba après singa pas adresse à Lemba ya Vemba place présence à la cap jour on peut na Vemba na komi personne maman Deborah na kutaka na ndako président Caleb tant na yewana na vice président wa uto tikabiso na kutaka pas président Caleb na yewana na vice président capitaine na lukanda kwa ya mutu ya Caleb azo ça papa bienvenue moi azaki no Caleb te parce que to banda sinak azaka frère Eli azaka frère Eli azaka Caleb te Caleb ya ko zongo sima après ce qu'on a vu dans Luka et pas tonton Caleb abi et Zangai et pardon tonton bienvenue combo na bien bienvenue dans Luka tonton bienvenue et Zangai ngabitin batininge papa Raf po na répétition et théâtre
ce qu'on talinga yongo sa théâtre nga bien na sa théâtre au point nga au point été ah quand tu sais ça théâtre nga na sa te point na bijou dans mi néné dans la dit bien ce qu'on a tout héritage papa tikela héritage papa tikela nga ba ibango pe kana ba na roba neni ba levanga la taxi ba butu na ba bijou oya na histoire ba levanga la taxi allez et que ça que na ye pe na sali test na nga maman Deborah mutalaksanga ke balobaka boye na théâtre basala bo eza maman Deborah maman Deborah ce qu'elle est présent et avant de jouer bien nga au bon de kana sel bon de jouer bien oui bon de jouer bien parce que o loba bien donc ba yebiso likambu ozozong ça très bien au jouer bien déposer comme ça ce que yo joue to répétaka ce que to ba de répéter na eli la pas ba souhaiti tumba OK souhaiti tumba voilà je combat Thérèse et l'autre voilà tu répéter pas souhaiti tumba souhaiti tumba pe la PMBO tu à Paris na PCP mbote tu bandi pe ko répéter pe ba souhaiti ti et au ça c'est quoi première film la biso tout ça là ba banda ka déjà tournage na yango ba banda déjà tournage na yango ba kataka parce que Charlène Benz na PCP mbote moi c'est il y a général John Chibangu azala Theresia azala Theresia parce que tant ngana ye na sali rôle on incarné très bien Charlène ko banga ba kisi ko mila ba makila ni ba tshebso ba makilo ba sa ba former la biso wana na meli yango no au président bi oh c'est qu'il y a comme Theresia pour incarner rôle en bien voilà premier film il y a bien d'ailleurs ba film déjà il y a nabi ba tourna de film moko parce que Charlène voilà la première film à Sinac akoka siko ba makila te biloko akosa sa ndenge ko mila makila parce que ça qui film loi bondoki parce que tonga na ye na meli makila na ça ba biloko ndi bazo senga ba mo pe président ka babité rôle ya Theresia tous on a combo na rôle la Theresia wa mami moke to pisango ye to pisango an asalango alepe ba vice président ba Julien ba pako na kuta ki ba accepter ngo ba pesinga pena combo ya Charlène Izaki Theresia ba pesinga sko combo allez ndele ko jouer après to bani premier deuxième troisième tiba quatrième épisode de Charlène la moni pour ça mesure na ngai bo pesi mo pa ye bo président bi obando mona na soute yo musala pas za sala na restaurant yo musala bona boy parce que ndak moto ndo tourner maman moi yamba biso tellement ça gentil comme les Charlène tant ye on a tout ce comme maman on a Charlène appelle Charlène Benz voilà parce que Charlène Benz là je vois comme médecin nga pe na continuer na évoluer na combo Theresia tilelo donc Theresia moi zeka combo nanga donc zeka combo na yo mais sikoyo oyokuta bandeko na ba côté basi bandeko nini o bazaki déjà ba comédienne o bana ko œuvrer déjà na groupe Sinac oyokuta ka nakuta maman Deborah nakuta mami Lachat nakuta Charlène azaki soutenga na yaki après koya nde na beti histoire wana nakuta Ndina nakuta Silva nakuta sunani oui nakuta bango wana nakuta Esther Adassa lelo paza tellement tozaki na kutu si plus to yamba ine makasi Adassa ote Adassa yesima Esther mobo akenda voilà bala akenda nakuta kaye basi nakuta sunani en tout cas sur ba combo échappé peut-être ba kenda pe na bosani bango mais basi nakutaka bango na ba mibali nakutaka Paco nakutaka Julien nakutaka yemo président Caleb nakutaka pasteur Chapi nakutaka pe Gypsy azali le qui a président Caleb Poupette voilà nakutaka nesu nakutaka ndiye bango na voilà nakutaka Rafle Kuna nakutaka Sweti Tumba batu nakuta Martini Motesaka Papi Koyambo bango pe balongwa mais donc to ko ça ko so nakutinga bango so bakutinga bao nyoso ba mama Jeanne ba Melina ba tout ba yesima nanga badina na voilà kutu simaka koto ngana kuta Sinac ezana na coulisses na bimi na TVT to répéter na coulisses na bimi na TVT to banu répétition na coulisses ti to sali film premier film tout simana donc o kana kuta bango na tangi ba o nyoso na ba yasima voilà beaucoup mi ko œuvrer na bino très bien alors film nini marka yo na
groupe Sinar au lelo dans ce vendre obi en tout cas je suis vraiment Thérésien par rapport à Moussa dans le théâtre. En tout cas film marquant la naissance du monstre. Na jouera Mutaliboma président Caleb azwaka kisi ya mbongo il fallait abimana Mutaliboma. Abimana Mutaliboma ayako bimana ngai siko Mutaliboma na sona moni Caleb na landaka partout. Attendez comme patron ana na landaka partout. Donc il film marquant na joie liboma wana na batu misusu. Donc il ba on dit maté que liboma na ko sango bongo. Donc ça ba rôle moko ya passion na sama kolongulu ya ko se déguiser ma bé penso longo na moto na boye jouer rôle moto oza folle. Donc il y a moi la vraiment marquant ma casse et puis ba film est belé à Sinar qui marquant parce que tu andé que ça ba film na biso très bien. Donc c'est groupe moko to équipé na moto na biso coup de chapeau vraiment vraiment la président Caleb en tout cas azaika ya Nzambi. Apport na bino ya groupe Sinar na traité congolais zakani yo mo so kotali avant tout na makambo susu bon même nini ya sika na traité congolais na théâtre somme biso ke memelo ko sika ko city po to ko kutaka bato basala de théâtre biso peut na groupe na biso to sala ka malamu bato ba CPA na biso to bima na kata ya population ba CPA na biso so ke ke biso to memelo ko sika ba groupe bimi lelo c'est que même pas ko sika to kuta de ba groupe ezalaka biso peut to to marquer époque na biso pour to comme ka filmer to jouer ka théâtre to comme matin lo mo boto na ngoso ki to ko ba ke biso ne to ko corriger lo ko wana c'est du makambo to mona nyiso tu ya ba ndako kitoko ba parcelle kitoko wana ba site kitoko ba site kitoko ezala bino te boyi ba gape to kuta de ba to ba jouer bongo mais toi ka siko pe na lire na biso muto ko la ta salité te. Donc, par exemple, si l'eau connaît tellement télémela, on m'a dit que la salité, tu peux jouer presque moi ma bête. Ne pas comme ça la kaba, comme il y a presque moi boy censé ba ça ka filmer bima. Biso peut être to linga ka l'eau connaît. Mais to batte que manda quoi qui to ko to kuta ka ngo te que ba to jouer nango. Ba to ba ko jouer. Ba to ba jouer nango différence nango ezaki bango ka sum to la patron. Ne bo mona ka jouer. Mais biso to ba na vie modeste, to linga place à salité. Bo ça ka place moi ça propre classe. Image au Sinar qui est qui non. Voilà. Alors, tu vas comme que vrai ndengwana, Maman Thérésien. Est-ce que vous gardez toujours caractère na bino robin amino de l'oba chrétien ou bien vous bungama moké pour image à kala, tu dis que vous avez plus ba chrétien, vous avez une image wana, ba to namna ba chrétien. Lelo ba to mo juger bino lokola ba pagan pour image on dit ça, les sous-soutés na groupe Sinar. Pour y ba mutu, il faut fréquenter comprendre que mo pagan. Ndoke baga mninga ni ndoke c'est biso na bino ba pagano to kutana ke sika moko c'est biso so ba pagano oko jije mutu amo pagano te tant que tambola na été olia kana été o milaka na été oyebi mutu era bongisa na nzambe te osomona mutu na mutu aza ndenge ni atambusa afine ko mona mutu bo jije o penza nda azabo maza oyo jije na miso nzambe aza oyo zo tala été nzamba tala kayena lisu mususu moi différence na monde za ceux qui ba pagano bazali sur ba chrétien baza mais biso de bi que groupe na biso ba caractère chrétien si le ba sali lango de o a juger Sinar na ndenge na ko a juger on est allé benga na ebi ti le Sinar que sali la bon Nzambe. Le soleil ba on yo iba mandenge ni moi histoire on mo et là on a bêta on a glissé on a bêta tozongi na mo eda moi bien batam sur no bêta ngo pété non on a bêta ngo té ko réveiller pe bande ko mususu ba prudent c'est on a bango en tout cas baibanga kala ezalaka fan moboy ne babenga nga binanga nazala ko invité surprise ya mwana ina fête moko siko ton na yena on a ko dena ba bijou na ou bien ayebi okaka te fan wana salangelo yekuta ko kama ke baibanga d'autant so garder nga banga baibanga te tant na yaki na yaki attends fête na bandité fallait la faire quelque part na mela moi quelque chose na zela fête banda pona yokota na fête au monde zaki so place on nga la kenda ipona mila ne la kuta na bino ba tonton mo bo vanjuana to bandi pe ko solo la to bandi pe ko partager quoi ko solo la bango de bango ba kuta nga na mesa nga na fandi maman mela ka suka nga bibi na mela ka suka na mela biate nzoka bazai ba mi binga e ba ite to vandi pe bandi ko solo na bango papa bio non frère yo yaou non mais la sucré ko frère nga yaoundé ni au sucré non mais on balé ndenge ni o kasi te ni biso to lia biso brochette boy ko lia pe brochette nzoka ezaki drogué nzoka ezaki drogué
ngabité na olia te na OK écoute fête moi na lia exact ndé na fandi bono c'est là-bas benganga pona que na kota na fête moi quelque part ah o te to saka moi tige moi na bonga par respect ndé na kufela par respect pour ça là na olia nanga bakepe basaliti bengi pe muto fa tige o sande o sala ndé to sala ka so na yebaki ndé na kufati o saka ndé to sala ka ko sande to saka tam susu o kabolati koto oyo tia drogue yango koto tia eloko boye na lepeka tige moko taka na mema sangate na langwa te na uka mutu passe loko elo mobo parce que ne bazo observer nga no ebalanga teke na les drogues na les drogues ba mo no ka siko fete ngo za te mi fete za matonge to eka to ketiko na matonge kasi OK fete po ba boye ki ela lisanga wana allez mba mo ba te mi senga to bandoke poto kende ndia to kota omoni jolu to kota ni na munene boto bima kuna kota monseigneur moke voilà tu ko me mangalo ko to kende bongolo na boyete il faut to kende boye on va ta soto ngabi to kende boye fete za boye te habite to ke boto zwa mutu mobo poto ke to assister pe na fete to ka bo me manga to bandi ko ke to kumi na bongo elo na yeba ka to kumi na bongo to fana kitu ah ndo lati ba bijou boye na pesa yo eloko mo kanga ko yiba yo amona kabya ba bijou na ngai na longoli chente nga mne na longoli na tena te papier te mouchoir na ngabona taka nango na pesi bango siko tema na okilo kwa konimba tant na funga miso moni azo kendi moyena loba na ko ma ba mnoko kilo donc drogue na beta kinga siko na bisa batu bayi binga bayi na ko tolo ba makasite mba moko en tout cas na ba phénomène ça maté na ba penda phénomène ça maté na mona kaka na koma epa na biso donc non mon on expliquer batu ngo mutonga c'est na voiture na pesi adresse na biso non na yebaka mais na ba te soki samandeni na pesi adresse na biso ba yibinga sac ba yibinga téléphone ba yibinga ba bijou na ngai ai mutonga twinga uzala wapi ngabite na za na salongo bypass na pesi adresse na biso na mona ka ba ndeko na ba osimbanga ba obimisanga na voiture papa on se croise expliquer non comme musique papa on se croise expliquer on dirait ba drogué ba botolé ba biloko na zaki dans na kita na lala 3 jours na la mukate na lala 3 jours to da ku tunelo moko boye on dirait to zaka na spectacle mo boto zo sala sinaki banda sala na King Crowley ba benga nga téléphone ele kana te bango ba kinda mo ba zwanga te na lala samedi dimanche spectacle ni sama ka lundi na la muki na muka lundi wana invité fan wana pe numéro na ngape ki ayebi na epete peut-être ba tika ko benga ngape sima numéro pe le kaki nango te ko sa bongo pe le ki nango na landeli ba yaki ko kanga mutu moko esika o bango ba tika ba bijou wana po parce que téléphone nanga basunga na série wana ba RTL na na Vodacom mutu ba ena ke ko porter plainte contre inconnu nesko kuna ba bisinga kende soko sengi bango ba bimisolo dernier appel samaki na numéro na yo ba bimisela yo numéro wana na kepe na mekipe ko solliciter bango bandimi ba bimisela soko dernier numéro nanga na samaki appel na téléphone nanga na moni mutu na yebiete ba to yebenga fille moko boye fille ngo pa fana na matonge na koto to chobani osho on va faire ba rebelle wana osho fille ngo fana wana na kosi nga bina uti poto nana ba kolina yo e photo kuta na yo po na peso ba kolina yo ba za iso poto ba balinga yo kangote era ye ba kangi fi wana once na funde déjà na parquet ya Kalamu ba kangi fi wana so ba bisa bi neni ni dernier appel ya moi sur ya téléphone na ye et tombé na numéro na yo pourtant ba agressé ke ba botola ke biloko na ye moi ça les munoko ngai te nga saka na bango te bango ba yibaka batu siko ba yaka kotekela biso ba bijou ngo so pope ba kanga fi yango ba tika ka mukona na pake soka futa ka mbongo soka sala ka nini bazana batali kolo ngabe ganse na ba yibeka ba tsroka alinde na epe omona ya na pe blo amukina sani na tiki na ngai ko dépenser mbongo lelo dépenser bo lobi okina batona boy ndepe na yana ngo tika blo amukina bazaka batakisi mingi souvent batwana bazaka batakisi
po pena bakangana mo mosa pena nda pesa ka de boki so boki na kingabwa plus boye bazaka wana ngana yebi na bango te on dirait zaki copine ya moko ya bato wana voilà ndenga na comprendre ki nda ba batika mo yepa ya ko kima na yepi alors mort ya papa lelo esala ko ndenge ntango omonaka otikala veuve operdeur azalaki motu ya mpona yo et souvent lelo baartiste bobimaka lokola basi moko bachosifiaka bino bobimaka lokola basi moko ya bandumba mais yo ozalaki na ndako ya libala operdeur mobali azalaki cher mpona yo esala ko ndenge nini lelo papa question wana eza mpona mesani nanga kaka parce que nakufi mpe mobali natika mwana moke makasi mais eyaka mabongisama ya nzambe nzambe nde apesaka makasi apesaka nyonso omoti ata nde toza boye ntango baqualifia biso bafemme légère basalaka boye eza na baoyo mpe balongolaka bango oyo aza femme légère oyo akosala eloko te oyo akosala eloko te muna moto autaka na éducation na ye mpa na bango liwa ezalaka oyo nzambe akana motu nyonso akokufa na ye ata akufi na ajo te ntango akoma mobangi akokufa donc esalaka nga mpasi parce que azalaki trop cher mpo na nga kobandela bavie mosusu oyo tobandi obandela lelo baku mosusu ozokutana nango parce que osoperdaki eloko mwa motuya mobali na nga nazalaka deya na mobali na nga efai nava na nga mais liwa esepeli bokabwana ale ya malamu eza te ezaka ya pasi mais na mesani bana bakoli ta die merci tikala na 5 ans akomi na 28 ans akomi na 28 ans ya mwasi auti kokisa 26 ans auti okokisa yango na mois passé les 18 olandisaki bango moto atikala na 5 ans moko aza oyo aza na 28 ans aza na 26 ans kolandisa espace à 2 ans mais oui 2 ans kuto et demi 2 ans et demi donc bazalaka bango mibale ouais bazali bango mibale après na bota aobota lisusu moi nanga napesaki cadeau na misu na téléphone ganga makasi wana yaka so ozalaka na bana mibale te mwana o kasi yona ya misatu ye wana oui eloge en tout cas iphone na mona kobotelaki ye mo mosusu oyo na watamona telefone ya mwana ozongisi déjà te telefone nange ebunga mikolo te nauta obungisa telefone ozongisi yango nazongisi parce que nazwi telefone na ngai telefone na ngai ye ezoki problème yango nasengaki ye natia sim natia ye sim nazongiselaki yango ye moko kutu moto apesa ye nga ntango nabungisa ye telefone abiki mosala nange ezala na telefone nyonso elekaka na telefone aza mwana moko akomprena nga makasi koleka baya na ye acapricieux mais akomprena nga makasi. Alors en fait nini esala lelo mama Teresa azala na ngambo ya groupe Sinac te nini esala kozala na ngambo ya groupe Sinac te c'est trop dire mona zalaka nasaka bafilme ya Sinac mais eza na bato ebele omona na bango baparti so na Sinac mpenza te bakoma oya baoki koloba invité tokoma oya biso kwa bainvité na c'est parce que mosusu nakomaki trop nzonzing na Sinac ta mosusu osimba te tokabona en bon terme na président na ngai ti lelo tozalaka bien problème ekutu eza ata moko te lettre nini mise à disponibilité tout esalama président akomprena bato kale baza vraiment papa ya motema monene ta mosusu bato mosusu bamonaki ndio mais aza vraiment papa ya motema mpenza ta mosusu bapapa mosusu baabongo te mais biso mpenza ya papa comprena motu nyonso anga na mabe na ye na malamu na ye mais kote bolamu na ye eza mwa mingi mwa rare na bafilme ya Sinac elobaki eloko te rappelaki eloko te mabe bongo eza te po kote mosusu babimisa yo neti mwa songisongi banda olinga kozala mingi na baninga te na groupe Sinac obloka mwa baninga nablokaka motu te olinga baninga baévolue te olika yo nde ozala Teresia wana bana ye balobaki yango mais elobamaka bongo yango moni babengaka mingi susu te na groupe Sinac noto tourne na ndako ya président na ye na bima koti azwi kutu bilamba na ye bachemise na ye aki nango uti nango apienga mais oui biso oza bana mpenza lelo soki kale baza ndenge aza wana biso mpe totia bacoup de pouce na biso donc moto akoya te mpo lobaki ye lelo bona boye so tozalaka mpe te eta mosusu azalaka te histoire ezalaka te mpo tozalaka na ye mpe histoire eza ndenge eza donc biso toévolue na Sinac na matongi te na kofingana te toévolue na Sinac lokwa bandeko tobengana te ke o moto tona bengana frère sœur imagine toi et puis président apesaka biso eloko moko boye donc conseil na koloba ngo abi tomonana lokola
ba collègue te tozwa na lokwa ba sœur na ba frère pona sala Charlène Mabé écoutez nga cher na mone ndeko na nga pona sa mami la chat Mabé Caroline Mutuboy Dina Nabo et puis ça na oka pasi ozomona yango moni biso histoire na biso ya Sinak kozwa mi ba na Sinak etika ozama te écoutez ozama te to mona na ba frère na ba sœur donc so lelo ya et ya taka tokenda voyage mona Lubumbashi na bela makasi na lala na présent ka petit tongo mais oui chambre moko mbetu moko non te na ko suka ko na chambre na biso ayaki akutinga fièvre makasi mali les ans seront makile mangana zola bi moi batunga na déplacer na ngona kisa ya alala na ngana tala kaye ndeni ni akovoler butu momba penga kiss to lala na chambre moko mbetu moko titongo donc a mona nga sœur na nga na mona frère na nga mais lelo comment ça makuna na yebité mais na temps biso tozana Sinak do bana no bana mutu ndeni ko bando lingai tano frère je bana tanga na ista ngana olamba bilo na ngana lambi na ndako na yebi ke za nzala po azana université na ke tikile ka bloka oli asenga te na bi ke frère na tanga na université mukolo lamba Julien na émission tourner bi loko penza na lambi mobai na ngai teli kangu na ngate me bi ka ta frère Julien na frère Paco bazana na ista ngi na teli bango na lambi bango na tikile bango na zongi sope mo chokeza na tikile bango na bi ke batanga na zongi nanga sans arrière pensée parce que mibali mabete mibali kitoko ngaba yaki mwasi mabete mwasi kitoko toko sana biso nyoso mais tellement conseil déjà utaki déjà na source olingi mutu oyeba oya olaxé na groupe OK mais la zongi est comme là quand même nga linga mba tete te tu vas bosser oui au nom de Jésus-Christ ouais attends mon côté ya kosa les capete bon ko sanga balika ngana ndeni ngabo na okika posa no poko sanga leka moi bon moi cité mais oui moi cité omoni balimbisa nga batu ba biso omoni sexe basala yango na esengo na muto olingi basala yango na posa te so na mo sala sexe na posa comme bondumba ozomona basala yango na muto olingi parce que bo partager l'esprit bo partager ma belé jamais na kosa yango na kosa leka esimba te mibai kitoko bana théâtre o balinga ngo ba déranger nga tinde to na moya lelo na théâtre oui non linga monte bazana juste ko ngane na saka banalise nga bazana basi moko babimana bango na théâtre bazalaka o basela bango bazuwa ti lelo bazalaka yo soko zuwa bando bimane moi sur la commission na rankine OK vous comprenez pour na za bon terme na bandeko nanga mibai na bango ba théâtre ya bango menga na linga te linga na école te auto tanga classe moi en classe ala ti blé blanga ala ti blé na sala ngote ona sala ka to sala place mo na sa ngote na théâtre bon on sait na quartier na linga te na veni jamais ah bon oui na musika nga papa bana nga za uta bon marché nga vana na limba waka ba discipline ou bien discipline kana mi pesa na ngai tara ya uta bon marché na progrès nga vana na limba na lemba na zana mobilité na linga te na linga donc ba makamisu ya mike et la nga te voilà kokola na nga na vana ba place publique te na vana na ba bar te boîte na coach na théâtre personne mais souci bantu mtakoti sanga ah bon ouais on a un bon souvenir puis souci ebele on nous ba biloba ba ebele ya ebele ya ebele on lo ba ngote au bomba tata lobi souci ça souté azate siko kolelo le laga ya makasi jour ya telema ba bon souvenir nga za na 15 ans na sombi lamba nde na sombi bofan sombi la souci ta ndengo nga sombi so souci ake somba monika souci olata yonga olata ata baby se loko na ya oloba te nano baby se loko poani ata ya baby se nga na oloba kute ko baby se ngo poani misiko kindoke uta wapi na kati na na loko mo alobela ngai mais so pe na zala sage nde to koma bongo te nana batu ba olinga to zaki camarade te ba moto ba camarade makasi yo comprendre ngote na ko comprendre ngo après sa mort après kaka tant ça kana bon moi nde na comprendre ile ko anaki batu ba sepela kana ki kamadere na biso te na ba sepela na ngote so kindoke utaka wapi oyo yo bimaka ke Teresia lobi
souci banto za ndoki bande comme sous plus loin ba salango ba film kutu mais sous pe ba benga sirène Thérèse est compris ba benga souci pas tout sirène ngana tikala ko benga souci ndoki te bato ba salaka film liboso na binde ba salaka film na bango wana nga pe suite solo na biso bien très bien mais il faut ça dans film bon non yeba yo komi film na oti tant yo komi film na yo kende a place moko boye ba yebiso likambo bosse elengo film nga na ignorance na yebi na ngate na yo sa film tant on a ko sa film ba propos tenir na kata film wana par rapport à l'histoire voilà on comprend na comprendre que point ni ka so tout ça la film ko nga kuna tuna bo comment que on kasi po tetala boye ça va ya na pe comme des les cas souci pas en yesu et sa réaction de nini mon film na tsa manga souci tout solo là nana osali film José Baïla na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo koma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique e koma kate oh mais baza ni kuyiba na rembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki yo oza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numero ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza tala baza continua JB Service ezali soki wana te angolais nali te angolais JB Service ekar eza musike azubetabaele babokelo jeto te bakomi ka film nga nake na tourné na nga ka film eza na ka bongo nde après wana pene etali nga moko nakomi pesa badiscipline moko nayebi pourquoi camarade ezalaka nango nakopesa badiscipline moko boye entre nga na ye eyebani mpe pa moto te eyebaka nga na ye oyo balobaka nyonso eza yango te on nous était bima souci sirène sorcière wana nayebi na nga te oyo moto abimisa ye sirène abimisa ye sorcière oyo bato basala ye boye oyo boye na boye na boye nayebi te nga na ye kokaba na biso eyebika biso mibale eteyebika biso mbala eza na etatasa na lobi lelo eza na efe te non bande bapesa bareseau ebele misu baboyelela mobali misusu balobaka kindoki na bino mibale loko bozala mitema minene donc tout ça elobama ebele kasika kindoki kasi bobafana bango na bolamu na bango te biso eza na biso bandoki oma eza te ezaka nini raison etali aza te ata na lobi yango esa elo omo eza na kati wana eza te nga nde na aboye jamais natambolaka na yo nayebi mobali no na obima na ye te ata atiki biso mibale tolali ndako moko osa yango te mpe susi ayebaki yango mpe soki aza ya mutu na ye adérange nga nayebisi ye ete mutu abanga biabi nayebi nana ti nana fundi oyo boye nayebi ye etika kosalama te ke nazwa mobali na ye esalama te ye mpe esalama te azwa mobali azwa mobali nanga ndeni
ozwa te eza baraison na biso moko normal nenga mpo obeta yango te stila mpe nango tosolola na biso mpe avant kufa na ye normal maloba suka abengelaka bosololaka te maloba suka abengelanga tosololaka te tournage elekanga mingi auta deya kobela abela makasi epuis tosolola ko bake kosolola te c'est trop dire toya kokutana esika tozwaka bacarte malade na biso en tout cas on dirait jour yango ezalaka nde mpo arelatenga makambo ebele oyo esalamela ye arelatanga makambo mosusu esalanga na mawa esalanga na mai ya miso esalanga na mawa ayebi mpe ayebisinga mpe cause ya malade na ye alobi mpe nabelaka boye yo mo oyebi malade nabelaka wana ekomi sikoyo makasi nga nakufaki nzambe azongisinga mais soki na obika lisusu seke fo nazala na combien alebisanga nga ba 40 et quelques mille dollars mpo basala opération wana bafamille pauvre bazwango waye nazali na karte na bakoma ekolandela yango mais ezalaki soki oke mpona likama malade mo ya makasi fo ezonga na fondation ti fondation batraite makambo wana apres bapesi avala basala opération yango banda ozala bongo donc on dirait opération esalamaki déjà ekoma etard mpo basalaki opération quand même on dirait ekoma etard ezalaki par rapport ya monene akoma ya koya te corpulence wana par rapport ya maladie azalaki nango ya pema asme elingaka te motu mwa bière mwa kovimba lisusu nzoto estce ezalaki biloko wana te obanda kopesa ndako no conseil te papa ngomoninga nde ya boye banda abotama ya meya masanga te so esuzi ameli masanga makasi misu ngamna banda osopango mama omeli trop ozomona nga suzi osaelenga crise na victoire oui biso mibale nazalaki na terrasse ere wana ezalaka na Éthiopie awuti lemba ye otala nga na Éthiopie abisa nana nayoka bien te nga bitoke tozwa transport na victoire na zolo express okende nana nayoka bien te nga bitokei telema nakanga bana natiki mutu abanda oteka toke tokoma victoire suzi akuya wana kala ta boye te monene boye te lomo te nazwa mbamoko express na tia epa tokenda naketike na ndako bazwi bakisi na ye azalaki wana meli ase resaisir nefise mama siko mela masanga nini mpe ya malili mpo ya nini ntongo ebiki eloko na obela yango elingana na masanga te tika yango do eza kaka motu mosu akozala na posa na ye moko boye ata bopekisi akiteti akiteti do eloko alingi yango alingi so aboyi yango mpe aboyi yango eza te ke toyela mobali toyela boye eza baraison na biso moko personnel liloba mpo na mémoire na ye ekozala nini en tout cas elle était chère pour moi. Azali penza meilleure amie. Azali vraiment meilleure amie. Banda penza nga na banda osa ba camaraderie na bato. Ba bilo musu na partager na souci, na partager vraiment na bato belité. Na partager na bato belité donc nzambe kam te ba amité ma bato. Donc apé mana kimia vraiment. Ndenge penza pe ma bonga pe mana na kimia. Sans rancune, sans problème, apé ma penza na kimia ko lela ngela saki combien azaki trop cher epananga. Ami a bon déjà remplacé la vie na. Tu n'as dit que nous avons un camarade. Pourquoi? Comment est-ce que un camarade et nous avons un problème? D'accord, bah comment bah n'anga c'est pas politique. N'a jour que nous camarade, bah camarade nous pas confident, nous pas comme bana autre. À jour nous sous camarade c'était. Mais le vite a comment pire souvent. Le vite a l'équipe n'anga camarade n'anga te. Non, l'amitié n'a pas d'âge, à cause d'appeler l'équipe. Asa l'équipe n'anga oh peut to partager na yé. Mais zone en place où tu as un camarade à Koufati. Vous comprenez? Azalé qui a respecté un makasi, a quand tu fais un abisso naïe, tu solo la bien, ça un problème n'a y'a que pas n'anga la PC to linga la ça on a peine partager naïe. Bon, dès qu'on lobby à amitié ça on a agité mais azalé qui n'a camarade n'anga. Voilà. Mon Antonjing, Maman Theresia, a comment n'engenini. Nana Maman Theresia Antonjing pour que l'élo univers mobimbe bape Maman Teresa comment n'entending ndengenini na mémoire na tikelo expliquer biso pour 3 minutes okoma na nzonzing na ngai tango wana Gilles Bavon zalaki na no père son âme papa Gilles Bavon et ça qui ke ba 11 na la duchesse ba kendara mingi souvent ba na sina expliquer pe likamao souvent ba tournage na ye na senga ki pe bango na si bango te bon comme ça pe so ba luka mama tourner bozwinga pe na kie na sali pe tournage sala pe mabete quoi allez ba meminga pe
Première film, na salaka kuna ezalaka Fali contre Ferré, na jouaka maman à 2 minutes. Tout ça, il peut tournage yango. Et les gars n'ont pas très bien, problème pété, mais et là on a que ça constance que tango Gilles Bavo foutu mbongo, on a tout le monde dit oh bon on dit on boya ka mbongo ka ba on dit ba futaka, ndi ba kumisa nzonzing. Bon on ka boy. Les santé le ko ça au premier film na yo tourner na yo et ça les lo monter. Na épé na tourner na zongi sans problème après de ce que Gilles Bavo ko comme film même sous ayoko bien un titre ndé na bosana na zaka moi c'est papa Chaba paix à son âme. Maratre ya Bongos na Irsil Pechanga. Deuxième film na ko sala et pas ya Gilles Bavon Mambo et ça peut tout sali peut tournage en peu bien ayo benga pe sikwa yo pianga siko penza enveloppe ne ba futa ka banzonzinger et ko benga bi oh c'est nzonzinga on peut ça na ngo loka mutuye ça on peut loka bien c'est parti banzonzinga musupe komo ya et komo ya ba tu musupe ba moninga ba major bisadi ba moninga ba Titi Kalou a moningai ya Remi Kilo la moninga do ba producteur ebele ba yoko monangai James Kiala pe aye na kata monde ngo pe nzonzinga moninga na sepe ba film na epe belé en tout cas ba film mingi James Kiala banda ko koma na banda ko zanga ngote na PCP mbote pasa za donc yango na pe histoire na ngako koma na nzonzinga ndepe na sala nzonzinga yango wana voilà. Voilà, Yangwana. Ok, merci Maman Teresa. Et premier film, il y a Maman Teresa Kinini. Et puis Lelo, dans le monde d'Anzonding, il y a Moutouya au Simba par rapport à Bossangani, il y a surtout artiste. Il y a habité au Goutanina, il y a éducation, il y a comportement, il y a groupe, il y a un groupe mon caractère chrétien, mais au Goutana, il y a Bazali comme profane, comme disent les Kinois. En tout cas, premier film, en tout cas, premier film est Nzonzing. Premier film est Nzonzing. Il y a un auteur le Baïzaki, Fali contre Ferré, il y a Gilles Bavon. On a joué avec maman il y a 2 minutes, Azaka Ferré. Ok. Azaka Ferré. Voilà. Moi, on a Kanga. Théâtre, moi, il y a le Obin Moussalaka. Si vous voyez notre tali, moi, est-il comparatif? Autant on a lu Nini et puis c'est beaucoup c'est les vraiment. Et ça on va bien. On va bien pour tout ça quand vous ça on te tika monter. Ceux ça m'a bendé tout tika. Donc tout ça là car. Et on va bien. Ata beaucoup c'est les amis, et on va théâtre. Mais le temps comme système en bacan et puis bateau le bateau quoi qui s'épée maman Teresa parmi bateau yo basali bacan ou balingité lelo Moutou a reconnaître pour ou contre Moutou de voilà qui m'y a pas quoi qui se peut moi trop bateau ba banda qui on bon ba bima baloba bateau ba banda qui on ba bima baloba ngaite ngalo zande ni ngapona fait choix on ba bo ki zinga ki na poneba nga c'est ça film était so nga on ça ko pona ba kandeni so on doit c'est ça film na batu moko na koma ka bango c'est autre chose na c'est ça film était na c'est ça était ni no pona ba kan ngala c'est là ba benga ngai. Bon, quand on est là-bas, ce qu'on a, c'est ça va candéni. Sur quoi va choix il y a Bakouk, il y a Maman Sila. Na CP là. Na CP là. Voilà. Na CP là. Il y a ma bête. Quand tu vas se gagner au bon boulot, tu vas pas ça bakana bango. Ba pona pe ba côté na bango. Dans Santa tout tombe le longwaté pour be banane on a été. Na be banane ba te be bazo be bana bazo lunga. Ka ba be bana ba hypocrite. Bokei ka na bi se ba tu ba sala mariage ya choix ma bête ba bala pona mawate ba bala poto misala te na umena mo so tikana bala e kaka. To na umena mobali oyo na misala na tangisaka ye fona bala ete. Batu musu ba saisa bango na vie pe botikani bokomba ba camarade. Ezala te. Ezala nangote. Na to se ba choix ba kabwani pour nini? Bazala kakati. Bazaka. C'est un problème te. Lelo comment l'Obama Thérèse Yamta comment soit à comment on soit piste artiste na SB pour que artiste aya ko jouer, il faut Thérèse Loba a signé. Sera lobité ba rejoindre quoi là. Lokuta. Lokuta na sengela rabatu musu c'est pas mams. Na motema bolingo na ye andimi ba ya jouer.
et là te que ngam na zo abat bota na zuyo suko so mam saboyi et groupe na ngate non a PDG chaîne on a te PDG chaîne on eza sila bisalo na ko sengela mutu et ya solo ya na mona na sute ya no to bengai pourquoi pas en échange tsani a bengi mais que ngane na ba no lokuta c'est faux mais bateau mingi na bengi saka et puis bateau mingi oya mona emsuba mona na sute atunanga ya no mutu boya mona na te to bengai to jouer oui mam aujourd'hui il a bien bengai asa mutu senga pe conseil senga côté to mona nde mutu boba ko ba recommander ngai mais aye a pesi penza te na mam si yone mukolo chaîne yone mukolo film yone mutu saka so ça besoin mutu na ba yelio au monde qui a joué bien ningi regarder au bengue pour la deuxième fois kayo biso to ko imposer biso mto futa été biso mto pese le ko monter o ça pété pour prouver bato sala motema no malamu ndezamba sala yo o benga ka bato babunga wana initiative en soi eza kitoko mutako boya nguti parce que ils sont moi bien tout ça bato mo boba mona na lisuti oso mona ebi bato be lelo ba mona na te ba na ba souci makasi a jouer à souter a ga so ko muto théâtre te so yo ki bato muso ba benga o kana mawa mais tango okende tamson nga boite mam si joie ata une fois ta deux fois à jouer na yo mto futa imbo oh yeba futa pe cacher bien da futa biso nyoso mais pourquoi ceux qui ne comme ça jouer na groupe mususu to pe na chaîne mususu aye na SB bandeko baboy soit auti pa na bino ke koto boy bandeko kuna baboy en fait la na koma ka film te na habiter ko yese pasa na kati ngana bi ke maman Marie Hélène a joué à Koto, a joué à Koto. Papa Elko a joué à Koto partout babé kakae. Papa Omar a joué à Koto, a joué ba tout nyo so ba bobo ba tout, ba jouer partout. Ba jouer na bango partout. Au moins na habité ke mutu so ya jouer Koto ake Koto ba boye. Na bi ngote ngande ba boye kinga Koto yo, yango na préférer na za Koto. Ngande ba tune ba boya banda ko boya nga. Baboya nga na chaîne na bango ndina se retrouver à côté sans kin sans quoi na yeba te na mituna ezani ti lolo na yeba pe ka bango te mais yo ça la choix peut-être est-ce que vous comprenez le binanga choix na yo le na télé ba tu so ba koto nde baboya kinga tant ba biso ba voice na bango o ba sala ki pourquoi na jouer pas ba fanatique ba pona ni ba benganga ndina sali choix na eya après ko boya nga koto oui est-ce que les choix les a avant ça après. Est-ce que les moments temps par exemple parmi bateau parole baké bazali na chance de retourner sur na SB parce que azala bloqué na téléphone est-ce que ouais faut tout na si là faut tout na pe ma top non e bandeni na koma fi mete na SB na ngane na code sakalate non e bandeni bon so nga posa na ngeza ki na rôle mo bona za besoin top so na bengi SB oboyate oboyate le wa ke mato pa boya mais yo to lo ba blokaki ngana o cholo ba te mutu amonya wa blokaki ngato tepe ke bloka inga tali bloka on ne tali dans WhatsApp tali na tali kasi na tali o mande to zabo peut-être ne to kuta na ba tournage mais ko sola penza boy to zara penza marabata o solo la ba téléphone te on appelle la vérité o mbote ndeni na mgiboy to na ba groupe belo to pesa na ba mbote wana na kati maintenant so ka temps m susu na zu téléphone na ngai na fongoli pona benga mutu moko boy bali kambu moko boyeza ça fait longtemps o makamba be mission ucho le kana ki wana nde pa benga nga to solo laki après ko solo be mission nde na mona ka effacer ba voice sur ta tindelanga ngaba ngam to bwaka ba voice pa ba tutena sala biloko wana te ba voice nyo so tindelanga effacer kyango na moni ka effacer ba tutozana moto ndo ke kunda ma de bora ki joue to kunda ma de bora ngabo ma to pa tindelinga ba voice a facer façon point mutu kumto dana bia kaisa ke obimga no bimso ibana ndeni mugonga to pa tindelinga azotanga komba Teresa so ngana zo na pesa mutu posa na ngo nini pepo ya portenga nini poso ki pende bato ateka ba voice ba pe bongo $50 $100 yesa nga nini à partir ya reçu na biso jour wana enterrement ya Deborah ndeto soda na eba apete so pa bloquer so pe nini et kaka partir à jour wana nde sila pe ko so na biso no yeba ndeni so yo remarqué ndenge nini et puis moment ni ta tuninga ngona na nini na mission nde na zui téléphone na appel mission so tani na mo pa a bloquanga
Raison kozani. En tout cas, il dit, il me toye raison. Te mais yo moko pe ozala pe omitali obi non. Nana mabe moko na sala ki. Na sali mabe. Na lobaki mabe pona ndeko nanga. Question eza ya yo, réponse eza ya nga. Tant que question on kuta a poser nga question yango. Nabi ka réponse na yango. Maman topa bi ah na finga malelo pona bota. Nga réponse na nga émission babi ta maman topa ba ngona ta émission. Nga landa pa émission na te. Nga landa penza émission na te. Na landa ngo te. Donc na landa besoin ta ba titre na leki. Mais ko kota penza na kati na landa ba chaîne belete na boko pia ovi nga na boy ko pesa pe mbongo na compte na linga na ngo te. Na linga na ngo te. Nde siko na ko mona ke toi, on a question de soutenir la mission. Non, vas-y, continue la idée. Idée est zanine. Il y a une question, ma réponse sur tout na ebiso. C'est si vite. Et si quand on a monique, on a le baki top et bembe na yo kufa, nyama yo na ebio boye, top et makambo sabo na ebio. On a risque à monter na fini. Ngato to sola bien. Si na so ndako pa na zo, yem tatina nga ba commissionnaire wana. Na ma campagne. Tant que tu le Bumbashi na maman Olive, poto kabwana tola la chambre boroté zaki propre kaboli, to kaboni 1h du matin. 1h. To dire ça Damien pardon, toi kabiso mi balé ah, tola ka chambre mo jamais maman ba ibola chambre mo te bu kabwana. To kaboni 1h ngabi bon, ya yo ça déjà yo so coach na ko kitsa o souté. Ngane na valise na na kiti na chambre. Soki maman to parla mki na tonga ba no benga na téléphone. Olamuki yo zaka na chambre tisco lali biso za déjà to déjeuner ngala la trop na umela pombi to déjeuner na obima na sokoli na e pour mta benga na déjeuner na si oui même c'est vérité jour à souka fayo maman oh ça c'est loko to ndo sana Lubumbashi oh mais bato so na bistere za bistere benga jour on na bima ka na brosser na ko ta bis so ato yo welani to welani que ça ni en fait mais bien ngate pourtant msuna lobaki muto abota edika mo moni tinga net na aboyi ndena sina boti sabna komi mukolo bongo na ozwa rancune ya Sabrina tena la tango na nzoto na camarade nanga non c'est ça la maté na rogangela nde Sabrina na rogangela Dieu merci na rokanga menemi na camarade na ngate pona buzoba mo Sabrina salaki non ça ngote impossible soki mwana sali mabe maman ko ko telete na bino yo na sala ngote na sala ngote na ko zo mwana nga na betie mwana nga na vita boy ça me répondre le vita mabe après nga enda bandi na zusu le vita na fingi le vita no sala ngote no bengela mwana nga no bengela de réponse ngeza kika ke mama éduquer mwana parce que obota yango ni luka mabe yango wana pour ça ki keso batuna inga soki yo kasi na likamba boy sa melo sa na ko éduquer mwana tout ça musala moko bi ngapesa mna saka la film bon peut-être à mon akiango OK en sens que ndé ya idika mona bien te non if to ko takana lisolo ngote e oluka ba makamu somo ba makamu zaka to lo bango boye binemi o botami lelo to ye bango plus tard to luka ndoki atendoki ka biso moko mais oui to luka ndoki libanda poani ndoki biso moko est-ce que yo bloquer ba tout te na pe téléphone nga ba tu ba ko bloquer nga ba olimba oh oui je te dis ba ko bloquer nga ba olimba ora na nge tungisa abatu entena ni so bloquer na biso ke ba ko lemba moi ka mutu so déjà aux an étoile na yo et déranger abatu étoile et déranger abatu mutu so ya pembeni so mabe okima yemoko et puis maloba no ya mo za pe mama be ya so benga nga émission te ponga so maloba nga mabe bo ba mabe wana izande vérité bolingi mutu mo aye na libanda lo ba maka msusu akima émission pour ko koloba émission te mais libanda lo za mutu mabe ko lika batbalika émission point si makambo yango komelia Gabi yango yo le na matanga pe bandeko ba ko yate parce que a choka ka pe bandeko mususu kutuna nga question Gabi te zela utuna Gabi pourquoi choka abatu seconde Gabi aloba bongo aloba polele za vérité likambo ya yebiti siko bomona ngo choka abatu mais aloba ande vérité pour choquer mutueza if na oloba likambo yo salate vous comprenez ne chotunga question mi bala théâtre ah bazu mobali mo ba théâtre ba bambeli yo mi osala ngote
ne bo choquenga mais so tangi nga bango ta 30 na bima nga na bango te o choquenga te pour ça le kuta mutu soka zuni kamba la tsango na nzoto c'est que le baki on ndenga mabenga na lobi sko na ndenga vérité et choqué yo donc nga to tangi nga leona lobi to kana tenga pe mananga na sali peka mutu te loka mutu azanzambe te biso tout okutana na mokili na musala nous n'avons pas garder distance na ba ope bana mo mbongo ba ope baza mo plus âgé bazali mo respect bana mbongo mbongo ni Comment musala na mama sala batia to kasi alesa nda kuna bon alesa nga afuti na nga benda kute mutu ana mbongo na alesa nda kuna na famille na ye o pasa pauvre da ki pauvreté na afuti na nda ku ekoki na ye alesa bana yo koki na bango atangisa pe bana na ina mama top lobi na matanga pa ya Gabi na tuni question moko par rapport ya bonzambe hein de la vie chrétienne avec la chrétienne mais chrétienne ozo bloquer bande ko na pe abi bon so ina bloquer bande ko na WhatsApp eza ndenga mabete na bloquer pour que tout monde na rapena te même moi ta mambote sur le kuta into ko pesa nela mais il y a ne dozaki liboso soutenir moi ko gérer ça même boza mnoka par distance ndeli sur le collègue peut-être mais ko déjà maman to pandimi na ga bloquer ki parce que a sepela ki na été boza sous na relation boza na liboso pour choka ki n'habité to za bon to za bon boso na bani na ke fuka ma senge pardon dodoko to za nde ya sepeli mais so vous donnez mambo te ko pesa na bino so pe to pesa mbote te c'est lo te mutape mana pe mamuninga zate si to pesa mbote déjà ko bloquer mutade ya sina mabe olingi esu pembe note pembe ngote attention les pesa mbote za ya semblant de tout pesa pembe mbote te to za ka bon non problème te mais famille nous a wapi kasi mona lobizi ngana bandi ko sala eloko te yo ndo tuna ngaki so tuni une question yenda yebi pourquoi bloquer ngati ce que son appelle sur mbote c'est ko yema na motema mobimba te non ça ridicule qu'on se le dise non ça ridicule neti boy neti liboso bona yeba ngate ke bloquer na ke kana pesa mbote na yebia kande na yamba kai nzoka na motema asa zwa ba distance mo boy ce qu'on neti na yebia ngo boy ngapa garder distance. Il paraît que même c'est pas bloquer bande wa groupe boye baté na stenda na yo zakana ye o mino boba ko zana yo wana boye ba pe mwanda mo te na SB ele kana bongo te SB ele kana bongo te na ko so te femme sina tala mo te bana non ndeni respect pe mo lisolo to beta kama sola batute na SB ngom so tela biso na tournage toza ba site te batu ba vandi boye pena bo vandi bo bandeli batu ti bo sisi bo kana komba batu te ya bongo pesa kasi yo ba keta mususu na oyeba c'est que parce que moi ezalaka ba kenda ba vandeli titi ba tingino musa ba ndio beta masolo abatu ngaza na tana te ngako ibisa ngani kamno siko na vandi na ngo pe na poli na ngo bato babimisa bato basongi songi et pourtant pour moi na pe etamso bakanga ndoki ya bomwana loko akoli mbongo na kindoki ezala te bomonya ka tenera bien moi siki to mbai kitoko mais kindoko so bakanga na bomwana ekufi. Voilà, ça c'est bien. Alors, est-ce que vous avez parmi Bandeko Bazana Katia Group, il y a Papa Thérèse Jazali, parmi l'artiste Baté, pour la matanga, il y a Maman Nabiso Gabine, Abungsi Yana. Oui. Vous allez? Si. Il paraît que Zaki Andeko Aïda, après matanga, il y a un Bazuka Group, on a Bongolisiango, groupe pour la Bolem, on a Koufeli, grand frère Naï. Le problème, c'est ce qui déjà Aïda, ce qui déjà par Naï. Le gars, il y a des artistes qui sont kati. Mais on peut y a Bolem. Voilà. Nouvelle et Elibiso, qui est un artiste qui est longue et belé. Pour la matanga ya Gabi, balobi ba sepela ranaye, soutien pour choquer ba ndeko belé. Ndé ba mi longue na bango déjà na groupe wana pour que lobby a choqué bango les sous-souté. Puis balobi ba ko contribuer te ba ko yape matanga te. C'est vrai ça. Yana bango akunda maka. Akunda maka. Biso zaka contribution moto pesaka poto sunga ndeko na biso tamso yamba soka biso moko. Mais poto kundele yana bango isa matete so ma pesa kaité. Bato balongwe baby pourquoi balongwe. Groupe bango loko ebanda ki liboso nga pena zaki na Aïda te na eba epete ke basala groupe Aïda na eba ete. Nga na ekokota kana oyo basali ya Gabi. Omona. Donc loko na bato na ba quitter na moni pe bango te. Na ebi pete banani ba quitter to banani bazalaki to banani ba fandi. Donc ezaka mbongo moto sunga ka muninga na biso avance biso pembeni o ba olanda ye
bameli moi sucré mais pour na kokunda yana bango baso basaki na libulu na makamna bango ata bakite mais erosa pourquoi so yo sali analyse moko na foketa gabi mingi te neyebi te po ani bakolongwa neyebi te so ashoka bango na eloko nini wana vraiment franchement nayebi te nayebi te conseil européen ya gabi po bandeko mingi bakolobaka ke ashokaka lokola yo mpo shokaka bato nashoka bato te lelo 7e baga bato naloba na ngango mpona ndobandeka elo mo lelo na bane olobi nana nga nzambe 7e te nana nga nzambe na ye te lelo akokozala na ye bongo ndenge azali na contribue eloko te na vie na ye ata tosutu toyebai na maboke te eloko nini esala mabe wana ata maloba wana fa koambala yango quand même ezala mwa bien hypocrisie eboma biso ndenge neti bo ndenge na hypocrisie doma topanga asala nga hypocrisie mpa ayambi ngai nzoka motema sa yinanga blokanga omonango te hypocrisie eboma biso bato mosusu bakufa na poison sibilo poison bayambi oyo yake suku ya maboko oyebango te sikoyo yo mpo kose méfie na likambo anga na sina bikoto oyo motambo eza na moye na simba yango susu eza te tokufa mpo tooke mutu oyebi ke mutu azolinganga so te me naokesa yango ana nkona kende bato bamona biso na misu toosola te togarde bongo ezala bien ezala bien en tout cas baquestion eza ya garbien eza yanga te naoyeba te ashoka bato na nini mpe garbien ndenge aza wana ata mpe conseil lelo lobi so yange aoshoke donc motema na ye mo eyebi so yange akoshoke lobi ata tozobai na ye lelo mutu bozani garbien kobati nalobanga nyonso boloba te nga nalobanga so opesi conseil ni mdoko ya gabriel opesi conseil ni mais est-ce que ça digne ndeka kufeli rankine keti na matanga bango kutu bazwi temps baseli bango bagroupe ya bamatanga yango biso mosusu tokufi basala bagroupe ya matanga na te bato mosusu mpe bapapa bazala bamorke basali bango bagroupe ya matanga te mais ata basali te yo no bana ata basali ata bato balongwe okunda ye eso kende mpe kotala ndeko tenga na baki ngolobi na komeli ye pe na komeli nebi yango kaka nde bakotinga na kati ya groupe Dei Gabriel na comélé mais na mona répondre te na répondre tant ah ku fere ki na ebité na tuni pope na ebipe mo ba ya na mi bali mi satu to tourner na yolo déjà pas grand frère na mususu to na kauka pe ko na ba grand frère na mususu bazali on a tuni soki wa yolo to wapi mais na répondre ngati ya kasavu bo na ibna okende ka na Hollanda mais yo quand même pour choquant ndeko 7e est-ce que ko bon ça ko betanga les sommes souté pardon tena yo choquant 7e na maloba na yo ndeka oti na opération maman Thérèse maloba te malamu ngo sala bien pa ndeko na yo lelo ko kufa na choc ko kufa pena likamba muninga peut-être mo te za mabe maman Thérèse ba question ici ba question ici ya ba question ezali tout na to les cancer voilà donc comme monsieur la souka alors lilo ba bandeko ba la biso o balingaka yo oyo pe plus bazali ba fan na yo et puis ya gabi soki lilo bandeko ba lobby oyo lobami lelo ba soutenir ye pour a BBC milimo ya bandeko mususu boye ba mto abo ma théâtre ka mingi te boye bae boye bae mto penda bomi théâtre bien boye bae boye bae ya gabi akundane ya na e bien baza na famille munene ba akunda bango mais condoléances na pesi bango na famille mon baba condoléances balela ya na kimia aza pe makasi ye paza pe muto moko bo tension moni manini ai baka kolela kwa mwa nzambi ilibanga suka yango wana voilà mambote numéro de téléphone non téléphone na te ba fan ka bango ba bindi ba benga biso tam so a contacter yo opc numéro na nga téléphone eza nango mabe te mais la public boye ezalaka vraiment bien te opesa numéro ya téléphone mwasi monene boye napesa banuméro na nga awa bato bakananga banaka kofinga mabe na ngai makamsu tomonaka mpenza en tout cas oma moto wana asombi nanga te elamba te olotina mona pasi bakamano baotindela o neti boye nakende mami ayaki maman Nathalie Fikipo, maman Boboto, maman Malamu, moi, sa papa Paul Fikipo, qui n'a qu'à être une résidence.
Mami ya oya ngona ba coup de chapeau. Maman boboto, moi mo malamu. Ma Nathalie. Mutana tam so sombela tel asombela tel ambate. Ndenga critiquer la mbala, ndenga critiquer maquillage au sali. Yo mo lobi ayebi elongina benga na ebi elongina ete. Omoni. Yo na senga ba parce que mo abi bo finga so bo za pe elongina me bo cha mo mpandi. Tout le monde en a payé, mais ils sont Mading Congo, mais bon, dans le Mading, Paris, Belgique, Londres, hein? Hein? Donc, voilà. Na lingi bino mingi mama nela yo nga motema papa ni sembula bambote na yo Karine Manessa bambote na yo belé Domitille Makenja, Maman Fallon Samouz, Maman Chanel, Bambo Tenoyo Belé, Maître Chabert de Bruxelles, Bambo Tenoyo, Maître Blaise Bekwa, champion olympique, Monsieur le sénateur à vie à Judo, 5e dan, Bambo Tenoyo Belé, Horta Capita, ML Mousswamba, Madombia, Mami Lufuankenda yanga kati ya makasi Mami Lufuankenda ba gros bisous na yo Mami Lufuankenda bino nyo sona pesi bino bambote ebele batu balinganga na ba oyo balinganga te en tout cas na linga bino mingi Teresa za hypocrite te hypocrisie ezo boma biso to sa ba hypocrisie ya makasi to kufa nango donc olinginga na lingio olinginga peut-être to garder ba distance voilà. Et les lots de Gonayo, ici le Péchanga. Ici il a été, en tout cas, bon séjour ici, Péchanga, Mobutu, bon séjour Nayo, Batounio sont de Bazabo, nous sommes Kenda Bapoto, Bisope Mam Saoto, Kende Babsi Soba Memaki, et à bénédiction, Mouta Fouté leur billet, Lou Fouté, Mbanzangungu Té, Bamemi au poto en tout cas. Des chapeaux, on a fallu pour pas te bien poney, battre belé, azuler bisope artiste en tout cas merci beaucoup et l'ongola bisope va frousse ya bilo Congo. Pour battre théâtre plutôt fingaram to fingama mingi kamba poto ngo mais ndenge poto ngo comme ngo pesa mais la bisope en tout cas nga pona ngo sepela nango. Non ngo très bien en tout cas ici consommé par 4 ans na soko kendo zongi elelo lobio macho kiti consommer ngo salela pendant 4 ans na yo pourtant on peut comme lobby peut au monde biso lobby peut le vite accueilli lobby peut ngana accueilli lobby peut comme en tout cas peut comme ngo normal mais na bato ba lo baké aké comme danseuse baté danseuse sur la kati bon et bon tango fallait banda mais ma bato est-ce que maintenant tout ba catégorie ne bon il y a même comme même bato mso ba zaki ba porte-parole le yoka ba porte-parole ba comme ba musicien té il pas comédienne ba même il y a un quartier il y a un quartier ba et pas ici pas ba qui boy et pas ba fali boy ngati na tourner place on a monango to tourner pas ba voisin ici na sima mona pas ba de ba il y a un l'équipe de quartier donc ba on de ba kola bon ba sur la bien ba ça musika musika té ba même qui danser c'était au bato ba bon ici la bina tout le monde dit après ça bina abina nga abina ada c'est la ba ndeko ba so la banalise na comment ndeko ke ake ola ngulu danseuse yebika c'est que batio so mimba ba ngulu po mutu mota futi ba ngulu za mutafuta mbongo za bongo te on a yebi ba ngulu za mutafuti mbongo na ye par rapport ya mama monta moko mais ngana bike ba memi eti ngulu te mutu ba memi comme ba pesi cadeau ngulu te ngulu za muto il faut même abatu moi 5000 na nga ngo nde ba mema bangulu na ba musicien ezala bongo o nga na yebi yango mais na yebi relation na bango te so ka pesa ki mbongo na ye ezapeka bien so pa pesa ki te yana memi ezapeka bien memi censé kaka ki mona na epotongo problème ezati yo potoka nana ngo nzamba osepe ba yebi potoka e fale bandoko tsa mikanda ne ba kombo abenga isi na ocha na kombo isi pa sutuka ka ba tied muto manda mema mams eba ke ba mema asutuka ka ba bengi ka na passeport bon muto mema nga fana beto li solo Yves merci donc ça n'est fini pour aujourd'hui je crois bien tokomi na suka émission na biso merci Mika Badjine de la caméra c'était là maman Anne Thérésia bye bye à la prochaine fois merci beaucoup bye bye.
Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mon santo yo monisanga loboko na yo. Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mon santo yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolwe azosale salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu. Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na temoye sangano na ye. Na pena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu bisenga senga nsanga lole. Nalemi via pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalemi via bisenga senga nsanga lole. Lokota nga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu kotikanga ite. Lokotanga yo yo. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga yo yo. Sawa fako le sawa fako watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu lesamukatanga lesamukatanga ye lesamukatanga lesa. Alléluia. Chirobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Soki
nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi nde bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.